leki awa babomeli bino ba basali nyonso ya kosala bakosala soki nini Kabila Joseph nano abima meme kosala déclaration te akosala 3 ans afandi na ya totala ba eloko ya solo moto akoyisi autorité morale c'est l'évêque naza koyebisa bino omoni meme autorité morale place afandi ayebi ke moto oyo nde alokilinga bakona na démystifie ye mpona akotelisa bato ke c'est un homme vulnérable aza lokola bato nyonso seke gouvernement ekufi ilukamba akei nanda akola bameni ya bien ilukamba akei ruberu akei bitakwila akei ngai nakosenga lere kokome siko yake o bato MCC nene akosomna bango batie kaka rido siko lere bazolongola rido bamona nga na fanda na baza bakona bate woyo te Mobutu Sese Seko lere amoni ke makambo ezo compliqué trop ya guerre à la chaque lobalobi que même s'il faut un pacte dans Satan, pour obtenir l'unité. Pour obtenir l'unité, Yamboko. Et c'est pour cela aux hommes que durant 32 ans, à obtenir l'unité, il y a Congo, Ndengalobaki. Même tout le monde corruption loy bomoni pe bisoto sui ezali selon esprit bande ko bayaki na yango Kabila bayaki na esprit ya tout le monde groupe donc moni koyana bango directement makambo ekomi ya ba province district et même tribalisme oyo Mobutu asabe alongolaki déjà nakutelisa bino esprit bango bayaki nango de grâce que nzamba bimisa yango parfois vous comprendre te bomoni Kabila Joseph hein tolongi ye spirituellement bomoni FCC tolongi bango spirituellement bitumbe tokotaki nango na esprit. C'est pour cela que le Seigneur avait largué son serviteur. Ce n'était pas facile. Il fallait quelqu'un de courage. Où il y a quelqu'un qui colonge l'esprit, où il y a qui n'a Kabila Joseph. Côté l'esprit wana. Pe koni maboloko. Na yebisaki bino ke oye ko ya isale nini. Pour obtenir délivrance à Mbokoy. Oye koya eya. Si vous ne savez pas, j'ai été humilié. Hein? Humilié na point zéro. Nandimaki ango. Mais seulement esprit na bango salenine. Ebima. Le esprit wane keyi. Miso Félix et Saline. Il fallait moutumo kwa bunda. Ne bisaki bino ke na mboko ba ko reconnaître que nous sommes prophètes. Puisque makamu nyoso ngana lobaki. Ndezo yase. Moko. FCC ka che kufite. Bongo litre nanga ezalaki ni litre nanga ezalaki ya FCC ka chefwe kufu
Puisque c'est ça, c'est lui qui utilise force étrangère. A même les bisous esprit étranger. Ils ont conscience en boca. Bon, mais n'importe quoi ça esprit nous sur utaki Tanzanie zongo. Esprit utaki Rwanda zongo. Esprit utaki Uganda zongo. Esprit utaki Burundi zongo. Tokolo bamene. Je vous dis des choses vraies. Yo quand si que côté maintenant tellement qu'on est à plaisir. C'est un plaisir. Et ça qui pour mboka et sa délivrance. Famille et celui qui joue un grand rôle dans la vie à Moutignos. Famille. Yali bosso o memie longi na bango o memie makile na bango makilo sana ngwana ezali na venir ya multitude de gens donc mona ka soki basi o kaka basi mwana soki ya nani basele examen atene balobi azande ko na ye o memie ko mona bango o memi munoko na bango nde olobaka munoko solo bwana ezeli ya famille na yo yebeli ngwana biloko nyonso liaka na mesa ozuli yango wapi ozuli yango na ndako na bino no mama na yo azalaki abokolo na yango. Donc, tout le monde croyait sauter que il faut balayer avec Naloboko ya balongo kuna. Banani balongo kuna. Webi makambute. Banani balongo kuna. Famille zeli ko jouer rôle munene na vie ya mutu nyonso na mukili. Mboka zo jouer rôle munene. Bisoto comme Éthiopie, n'a dit ça, mais tous les États-Unis, tu se retrouves au moins 5 Congolais, vous pensez que les États-Unis, n'a cela dit ça. Tu commences à 22h, non, 20h, 21h, 22h, va récupérer, tu payes passeport. Ba récupérer passeport ya ba congolais nyonso bakena yango bakeko checker 23h30 to bato bano kota na avion bato bandi ko sil ya biso passeport nanu yete ah ndena temu na mecha mais o bato soka ne temu lobi oui bato soka bango non passeport to bandi makelele wana chef ya ni na ye ba passeport na bino za wa bilabi ye na Jean qui a pris ça. Bakende boye bakutango na mesa ono tuza ko cheka na lobi na bango ke bino boza banani na netel bozanga kata ya kolie biso to sangiseli bino mbongo biso to sangiseli bino mbongo bozo la lansala na mboko ya Ethiopie lelo boko miko saka na ba congolais batu basakani si biso eza ba kunzo yo ba américain ba yakina bango. Ce qui est là qui bon côté nous beaucoup ça na bisote parce que na biso yetine te peuple congolais azangi valeur ba identifier biso na nini na passeport congolais bato yo bozo mikande na bango donc mboka na ngai e yesinga pamba na place na telemaki ce qui na zalaki na passeport sud-africain balinga basala nga bongo te donc appartenance. Appartenance. C'est ça qu'on a un problème. Appartenance. Puisque les autres gens n'ont pas moi, je suis piqué, moi, je suis un téléphone à mon beaucoup zate. Moi, je suis piqué, oui, je suis un réseaux sociaux à zate.
oyo même ça mata avion oyo asa côté restaurant zolia oyo asa lia mburukera azate bazana zamba parfois mungwa oyo tozana ngo bazana yango te bazo pelisa moto na mabanga natalaki na ba image lobby tous les stars ya Nigeria bazalaki na nzela na bango munene ndenge tozana boulevard mais basali nini ko banda kitamo magasin par exemple Tigar Central bango nyonso balali na presse baza ko réclamer président Falongwa ko boma bato eleki aw babomeli bino bato basali nyonso akosala bakosala soki nini Kabila Joseph nano abime même kosala déclaration te akosala 3 ans afandi na yazotala bato un peuple mou mutuana logo pouvoir azo déranger toujours bato bazo betele maboko basali inadmissible. Et c'est qu'on a un bon gamin. Ce qui est peuple congolais, c'est que le peuple nous. De Bakimakala. Mon toiseau qui a 80 km. 80 km, il y a le pan. Donc, ma belle langue, c'est là, il y a Sokoya. Alors, il y a Bandela, on est Kia. Et c'est là. Car il y a jamais commis un gars, commis ailleurs. Namboko ya biso. Abo. Un jour, nous avons prié. Zamba yebsinga que Zoua, je pense, c'est 5 000 $. Et c'est 4 000 $. Alors, il y a 4 000 $. Bien que je passe à la ville. Je n'ai pas le connaissance. Dieu m'a colonisé à dépouiller qui bango spirituellement. À penser pouvoir. Makambo eza makambo mulimu. Bango nyonso bakitaki. Eza na bato basistaki. Zamba ibisinga sala yango rapidement. Pesa bango offrande. Va prononcer maloba sur l'église. Soki ezana mundimi. Oya lobaki mabe pona musala na Nzambe songolo pakala. Basengele bino pardon. Nazane loko na kusala. Ler bayao. Pasteur moko na kati na bango. Pasteur Soni. Azuma lo balobi on a zomona que makambo eza ya mulimu ngana mono botoli biso bukunzi tokolo ba men na mono botoli biso bukunzi na bino Nzambe mutalobi papa na ukita te eveka kusile te. Je vous dis la vérité. C'est spirituel. Basambela kauti esili. Il veut qu'à silite. Kulukanga pas problème te. Soko lukinga pas problème ou quoi. Même si bino loko ya solo. Muto quoi ici autorité morale c'est l'évêque. Naza quoi bisabini. Au moni même autorité morale. Place à Fandi, a dit que Moutoy n'a pas de problème. Na démystifié. Pour na côté le sabbat que c'est un homme vulnérable. Azalo ko la batunyoso. On m'a dit biloko bazo c'est bino que nazamba ba minduke ezate. Oh, bazana ba mercenaires partout. On m'a dit image bazo la que ça bazo beta ba minduke boy. Ya kala ezaya de 2000
Et ça, il y a entre 2008 et 2009. Et ça, il y a Kala. Babimisango pona. Basale bino mbangisa ki attention. Lukuta ya Kala. Ya Kala. Koto autorité morale azoluka ba protéger ye mikolo. Akomi ko luka protection mutu moko bangisa bino te. Azali susu te. Ya bobande ko banga ke ba ko kangeve yaka les choses. Bochola gangaite. Naza prophète. Makamne bisek bino yaka. Nazo rappeler bino ata misato pam. Na télémakao. Cité du fleuve baselango très bien. Mais ngana le bique. Mayekoya et qu'on envahir place wana et qu'on perdre la valeur tina nangwe ko salate et salamakito na telenia kaka ya mikoleleka que lokula batu ba commission place ya kolele bibembe commerce 5000 4000 8000 le Kamuna place à Bibembe Selmin et Sili. Le lot Ezali. Je suis un prophète. Na yebi saki bino FCC caché aussi et silité. Naza prophète. Dites amen. N'importe quel prophète, mais prophète de la nation. Naza kwa annoncer makambu ya nation. So kwa muni na termina le bili kam ko compter 5 nanté. Observez. Penazo ebisabino bien avant. FCC ba kokima ba komi ko bombana. Bo simba yango. Mona ngo black te. Même bango balanda nga bien. Ngala na bango ese sili. Je suis quelqu'un qui a annoncé likambo eza na nous te. Na côté là on a prison. Pour na ko annoncer dissolution ya coalition. Il y a qu'ils ont profité dans le peuple congolais. Gouvernement koye ko zale FCC kachite. Ezali gouvernement d'union nationale. Oh wapi. Lobelanga meni a bien. Oh wapi président azali na plein pouvoir. Plein pouvoir. Les Rwanda, bawoya Tanzanie, bakei, bawoya Rwanda, bakei Rwanda, bawoya Uganda, bakei Uganda, bawoya Burundi, bakei Burundi, bawoya ya Fizi, Fizi ezabis. Soko yoki mukunza zona bako. Réunion, il y a conseil des ministres jusqu'à une date ultérieure. Ultérieure, c'est que l'humanité, c'est que le gouvernement est couffé. Il nous a embarqué. Nana Koloba meni ya bien. Il nous a embarqué. Ruberu a accueilli. Bitakwira akei. Oh le Dieu. Wow. Est-ce que l'église bakolo ba makamba boy? Siko fo balo belangwa. Yangai basi yangoy. Siko fo na lo belangwa. Bakoloba aye lisusu abongi lisusu moto ya finga koma mingi
Nebile nazaki na prison ba musaba zolo 20 ans. Ozole kabe bazolo na yo 20 ans. Ozangi na maloba koloba. Les lois koloba isubongo. Webi batwana. Hein? Aucun n'était sans que ça c'est le vrai patriotisme. Donc bazaki lokola ba yeli chapo. Ba cartel ya drogue. Bazana ba juge. Bazana ba magistrat. Bazana ba procureur. Donc soki bazuyo procureur na bangwa ye, magistrat na bangwa ye, juge na bangwa ye, ba juge na bangwana na ba magistrat il faut bazala radier na lisa ba magistrat bazala te lokola ba bunduki wana ba kibonge. Il faut bazala ba mite ye te. Kabila le père a radiaki. Bon mona que termina kwa za ko justifier mikolo nyonso. Te na zaki na lisa ba radiaki te. Bozo céléré orge. C'est-à-dire que ezana bato faut baradier. Ba magistrat na bango. Ngana zali en quelque sorte victime ya suka. Donc ngande na boucler na bango. C'est-à-dire que ngana zali suka ya masolo. Tout est accompli. C'est-à-dire que basali te zamba yebisi bango ke bozele we azamu selekete. Soko oleye okufi. Oleye okufi. Oui, il y a poisson. Alors, ndenge bazawan. Tu connais télé. Na bonga. Na acte bango basalaki. Ya kuimilie nga na modiri bango na communauté. Na modiri na association na bango. Tout mon groupe si na bango nyo swan malédiction. Des Hollandais bangoti lelo. Zamba no baki prononcer malédiction. Na sina prononcer quand on a prison. Et là ande bango na sim. Ata basale loko nini. Yaku échec. Ata balobili kamuna nkuku échec. Ndenge bazawan bako kende kaka boy. Puisqu'ils ont touché à un ouin de Dieu. Bazokende kaka boy. Kabila ko songa ye na ebonga ya bakoko na ye. Ebonga ya famille. Ebonga ya nini? Ebonga to sito, ebonga to zana ngona maboko akufanda wapi? Fanda ebonga ya ngwana fanda. Ebonga to botola. Peuple a démontré. Token a parlé du peuple pour investir le juge. Peuple congolais. C'est quoi yo yaka? Na ebonge na ye. Banzembo pamba pamba. Kokole belanga amen. Moko na moko azozonga na mboka utaki. Baye maboko pamba. Na yebisaki nzambe na ngai bakozonga pe maboko ndenge bayaki na sengi na communauté internationale pour aider mon peuple balobi ndiyo olingi nini nalobi bazonga maboko pamba biloko ate eza na Cuba ate eza na Dubaï na yebi de quoi je parle. Ata ezana Dubaï et kozonga na Congo. Et kozonga na Congo. Oya Burkina Faso abandi kolia koka na lipa. Nyonso babotoli. Autorité morale bakobotola tout. Wo nyonso azwaki awo. Basakani na bisotro. Peuple congolais uni comme un seul homme. Comme un seul homme. Bon, le peu makambo ebandi okende baza ko échapper na biloko na bongi saki mais enfin bakende kaka.
On a bongisa qui biloko très fort. Il y a toi matina qui a 1 million de gens. Le lot est robéba. Le lot est robéba. Akimi Yemok. Le lot est robéba. Akimi Yemok. Bayeb c'est que Vega Zoya. Vega Zoya. Tokolo ba mene. Ngai na kosenga. Lere kokome siko yako. Batu MCC na kosona bango. Bacheka karido. Siko lere bazolo le rido. Bamona ngana fan. Na banja bakona bate woyoti. Tokolo ba mene. Ah, puisque na gouvernement zoya, mutu MCC sata moko kokota te. Ata moko. Moke zeya bangote. Bila kelma bela ndabango. Mabe nyoso baseleba na Congo elanda bango na sima. Elanda bango na sima. Elanda bango na sima. Mutu abangi sabinote. Wo baza danger, baza na minduki, ba mercenaires baza partout. Totambuliza manyos aucun mercenaire. Totambuli partout mundu moko sate. Ezaki bambangisa. Ba yeko bimisa ba film ya kala ya bazoto tonta. Ba biloko ya kala ya descendants déjà ba 11 ans. Eza ba biloko alelote. Bo banga ngote. Zambaza na contrôle ya Congo. Bon, au moins que tu es là, bawo ba battre comme belé, ni basalia déjà. Donc, ba komi balali a lobi balali a na moyi basalia. Mais malgré cela, ba kocha maboko. Puisque ngai mercredi ou jeudi na kozala na cour. Pour na kutuna bango à quand le procès. Quand le procès, ba pesenga mukolo, oyo procès zo banda, na samba na autorité morale. Na samba na autorité morale. Kala mingi te. Base bolingi to boboyi. Ah, loko na base lingi ngana zo forcer.